Avant 3 minutes, c'est bête dans la savane. Madame Mila et Richard Danade, Mila. Yadama! 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 président moko oyo azalaka na mboka oyo nga na monesaka président Mobutu muta bengana président Mobutu na mboka oyo eza Kabila le père donc yango na parcelle lelo na banda tozobenga héritier watandable Kabila le père Mbadu poste na bomba influencer si na mama na zamu takoka na zamu tamutu te ko banda les ya mu wata de na Lumumba de na bi président Mobutu ya bengana na Mobutu eza Laurent Desire Kabila ministre oyo banda Mon atier, botalelanga Congo température, ya maman Rosette et la fleur Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Merci bien fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, site le plus suivi de la planète actuellement. Là c'est bien votre Mandela de la presse, René Abiri, Merci donc à tous mes fans qui me soutiennent de partout dans le monde. Bientôt là c'est le 22 janvier, le jour où maman Jeannette Moueni avec papa Malou Kalamba. Donc René Abiri est né de la famille Mampaka ainsi de la famille Malou Kalamba. Donc je salue toute ma famille, famille Mampaka, le sénateur, le premier noir à participer à la Sénat belge, Bertrand Mampaka, pourquoi pas toute la famille Mampaka qui est aussi aux États-Unis. Merci. Donc aujourd'hui là votre Mandela de la presse. Donc avant d'accueillir les artistes, musiciens ainsi le porte-parole ainsi de suite, j'aimerais tout premièrement vous annoncer nos programmes de l'équipe nationale. Aujourd'hui nous sommes bel et bien ce dimanche. Donc là je dis un très grand merci à celui qu'on appelle Maman Rosette la fleur d'Hambourg, pourquoi pas à Paola Schengen, Kilo à Londres 0044, Maman Elisa Litulia. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Cynthia Wadol, donc à totaliser 12 ans. Donc merci. Le 22 janvier, c'est l'anniversaire de René Abiri, votre Mandela de la presse avec Afilora. Et puis notre confrère aussi, le 23, Junior Diazo, ou à Botamapé sous les 23. Donc merci. Et puis ça s'est fait donc le 22 janvier. Donc merci, ça s'est fait aussi une année de plus pour l'équipe nationale. Donc ça s'est fait, c'est pas pareil. Donc avec Papa Chéri, Lebin Adam, Motopamba Salvatore, elle la patrie, pourquoi pas dire un très grand merci à l'artiste, on l'appelle donc Kabemba artiste. Donc aujourd'hui René Abiri est là, polémique et Zamata Sigotebe, les postes de boss. Nous aurons un babatunabiso, autre soit là, bango bobo de boum, bango tout derrière là. Anana! Maître supérieur, Moutuna Tembe. Oui, oui. Voilà. Merci beaucoup donc Lombado Tozano sur ce plateau. Je veux dire que ça chauffe tellement sur ce plateau, vérité sans frontière. Lombado Tozano comme on a pino bana bandage derrière Fali Ipupa et Rey Mago que je salue à passant. Aujourd'hui Tozomo na bino derrière héritier Watanabe. Donc Goga de Moutuna Tembe n'habite soko Lobani ni pour na bana tout ya poto au bana partout dans le monde. Bana tout ya poto au bana ki Lombado à gaz mais que les maisons à belé ça contrôle monter ma grâce à
Kinshasa, papa n'a pas craqué Benjamin. Si, vous gagnez ma femme. Omba, qui a passé Omba, Yaya Mouniapala, Yaya Omba. Mais yo to ba do monde n'avait pas fallu. Le loco ni héritier Watana mais banda le koni au Kabana to ndenge. Dans la poste comme Moutouté, bon on comme on a Lombadou poste no Omba. Un point. Si na mama nanga na zamuta koka na zamuta Moutouté ko banda les ya Moutouté. Watana ma femme. Surtout mettre supérieur koka Abilene na minute en allemand na zotala. Kadika di mazotala. Bidai ko parfait de match. Ya Willy Mouché ni pas zotala les vénérables junior Kabana ya Gisèle Zinda pe bazotala. Mais olobi ni pona héritier Watana be Gogan o ya kuti ko zo trophée pona BM. Mais héritier Watanabe boss a un grand chanteur. Un grand chanteur, il y a un niveau de niveau de chanteur congolais, il niveau de comment naître par R. Kelly. International. Mais R. Ozolo ba R. Kelly wana mais fallait pour passer ba featuring à Makasi na ba R. Kelly. Tout ça la France a combat Moutou arrêté. Dolo bela mamba wata héritier Watanabe. Yozolo ba bien te. Comment il est l'autre ce qu'on appelle cela. On a vraiment un bandal, Istanbulais. Quand esprit toi ça 15 yebi. Anana. On va prendre bandal et ça un Moutouté. Alors l'obindu le vêtement qui n'a pas à grand hôtel. Il a dit en plus présence dans les 5 mois Makasi. C'est Watanabe pour passer ça quel message. Au moins tout l'hôpital où ça on a bandal na kitambo tous les bébés à côté makiwana. La place ba ganga inge bon ba ganga. Héritier Watanabe c'est que Watanabe makambo. C'est bon dans la minute oyo. Héritier Watanabe au solo moto na matina. Mais tout solo lengo parmi les artistes musiciens on bima na bandal et toi biso na bino de kozali to ba na bandal. Botanga no ba kombo ya bana bandal o baza ba artiste musicien ba botama ba artiste o bazala ba footballeur te ba yaki yo koyemba. Toyebi Moutouté biso héritier ya mboka oyo c'est Gogan héritier Watanabe. Mais c'est le pas moi na bandal aza. Toyebi makambu wana te biso to di maître supérieur. Héritier Watanabe. Nabi héritier Watanabe Gogan maître supérieur a pas le sanza azala makasi le kwali pinga basona bapied. Mais yebi te que moi na bandal fallait pour poser ça la featuring à makasi na ba. Oui makombo ya ba tout. Nous avons besoin de Congo et Congo. Nous avons un mission surtout à Congo. On a du trophée à BN. Voilà. Il y a un point qui est moyen de mais azoyemba koleka bato nyonso tout générique esimbi te bakomina mundiku bazofrappe na minute so bafabricance maestro kwena bango totalaka caméra po donc ekotemele boss de boss alanda voilà biso mande toza koyedwa tokumisa bekese mosusu mais ndenge tomoni majutina lelo po Watanabe maître supérieur banda les aya mutu nyonso sambole yeyo donsai mais par rapport à ma caméra balobi que Karine Mokonzi na René Abiri bakotambola lisusu na bandal te Karine René Abiri moni mutu akokanelo na bandal c'est que mutu wana aleka kaso makasi ingeta tozoloba bien que bandal eza ya mutu nyonso bandal eza ya mutu nyonso ebongo bato bakanela eza ba yo na Karine Mokonzi bakanela bato babanda kokanela moni neti babeta Karine Mokonzi wana neti Karine Mokonzi oke simé na bandal abis kotali na voilà je connais anana munoko na eza munoko neta mukielo kwa pisho do dalo tala bana minicho to tala ile mbalo kwa compétition to sur la grande émission donc malembe ya Willy Moucheni azolanda biso le vénérable championnat vu que bazaya de pourquoi pas salon ah oui solo la mais lobby na concert na Gombe parce que ba compte rendu concert ya lobby na partie na télé les gars qui ne nous les lobby ça là qui danger ba kufa ba c'est quoi qui lobby pepe kale lobby qui concert lobby to zana pepe kale na place ça to fanda ezala qui te to ko matala liko ba nzoto ne papa sera yeba to ko simba na ya to ko sasi to ko yamba to matilo ndio ba renye moko boye otala ba ndule héritier Watanabe moto na télé abi mutu oyo talaka héritier Watanabe ayemba ga c'est moi le père d'idéologie mais tolingi toloba rôle na bino eza nini pene ya héritier Watanabe boza ba porter parole ou bien boza ba niveau expliquer non junior Kabananga motema Chimène Dior na Paola Schengen
à Londres na voyage na lele pas comprendre identité na bino rolanga mpe riche wata boss lef moto na tembeza soko finge riche na 10h 1 minute avant 2 minutes ekokanga na sa deja olobi mabena 10h 0 minutes avant 1 minute ebeta nga na ekorépondre yo wana koza koavertir toutes les musiciens moto nyonso toyeba nazobeta sete nde nazobeta sete boye oyo nyonso koloba mabe mpona wata na 10h à 10h 2 minutes avant 3 minutes ebeta nga na sa wana nga aza mbila eriche otandable mbila nayebi yango ke nga naza bamona nona kombe me nga nayebaka le président moko oyo azalaka na mboka oyo nga namona ezaka président mobutu moto abengana président mobutu na mboka oyo eza kabila le père donc yango wana partir lelo na banda tozobenga riche watandable kabila le père kabila le nanyabengana mobutu na mboka oyo naza mwana ya nonasomona te lumumba te nayebi po eza mobutu tapengane na bokonzi eza laurent desire kabila ministre oyo na banda watanabe mete sipera babenge kabila le père tapengana mobutu makambo oyo bobengani mobutu na banda te nalobi yango solola bobengani mobutu na banda eza te mokonzi po chéri bote endobable sipe bakalite masafo aka pena mailele kambos sika koto sali abikanda ministre de tous les touverts. Donc je dis un très grand merci à mon vieux Papi Mafuta qui t'a moqué en Hollande. Donc nalobi bouya no solo la mo Lukulasi Jean-Marie Lukulasi Adema 47 ans du pouvoir. Donc nalobi bouya affaire à Barumba la ministre oyo na kati ya mboka Yedi Chachode. Oh, Yedi Chachode. Yedi Jugement. Oh. Yonini, yokanyelinga motema danyananga, lisumuni nango, ezanga bolimbisi na mokase. Pardonnez-moi l'erreur retime, sokolimbisi ngaite mushu. Yondokoma ngambo na bolimi yango, nazonga kanda no mabeti fo zalia. Mabeti fo. Polémique au sala au bébé qui est pas na bandal polémique ça que tu l'obé la net au bandal supérieur bana bandal ya wapi la biso ngolo ba yebi non bien héritier watana ba za mwana bandal à côté ni non héritier watana ya partout sikoyo mobutu bandal na eza côté ni mobutu na ba kufa déjà kala asisa ka kufa on a bien 1 minute de bike mutu tobenga mobutu c'est fali kupa ndenge za boye mutu tu na kati ya Congo aza artiste donc balobi artiste nyonso tozo mériter respect na ye ozo comprendre ntango totala bape na biso quadra corps amane er totala bape na biso de la forêt baba leader er totala papa chéri bin Adam et Motopamba baba leader er totala lisusu nani totala Justin Yesfer gola voilà merci beaucoup bango tu baba totala fali ikufa aza pe leader même muta même ba musicien la betasi wata même ba musicien poto amemi batu na Paris wata erite wata na be baba le ritana nalobi
nalobi ya tosolola bandeko bocomprendre ke tosolola na bana ya bandal nalobi tosolola eloko oyo tosolola ngo te na bien bikap la merveille toboyi bakombo batu toboyi bakombo batu omoni evite watanabe aza ministère moko tozongi nsima banda bawenge one boyimba dia bakumba congolais na français ça veut dire que abeti kumba international po tozomona omoni wata banda oyemba na français ya tongo ya lelo te ya tongo okomprendre omoni ba disque international ngai mpona ndima ke disque international mpona ba chinois il faut avoir Hillary, wata déjà makumba congolais mais ba américain ba yebi na lingala yo somo na rocher mais lingala pe est à l'international oui c'est que faut te féliciter ba moto betela bango maboko makasi batine Fanny Mongende mama lopangu ayebi makambo yo l'idée ko ko parfait makambo makambo Simon Ngela ayebi yango abikadi ayebi makambo oyo bana mukendi le puissant ayo le makambo yo muye makambo yo bana mukoti kile nyoso to to makambo yo Tanga seka sa ayebi makambo oyo OK merci maman matu na Londres kota sali ba kuza to mama to doser nous chutons déjà nous chutons déjà sur ces belles grandes émissions Vérité sa frontière donc René Abiri votre Mandela de la presse tient à remercier donc toute la famille qui soutient cette émission Vérité sa frontière on a beaucoup René Abiri merci à tous mes loulous je vous aime beaucoup I love you so much donc mon frère Junior Diazo joyeux anniversaire d'avance René Abiri joyeux anniversaire voilà donc ça c'est par rapport à Gilles internet merci na Mimi Gérard ce n'est pas pareil. Merci, nous chutons déjà sur ces belles grandes émissions Vérité sa frontière. Merci à Gisèle Zinda, la taille et la compétence qu'a chanté Ferregola, Jésus de Nuance, pourquoi pas, il y a Myriam, il y a Willy Moucheli, véritable code mondial. Et merci à Mamie Zemanko, il y a du blanc qui nous suit de loin. Merci à Gauthier et Paola Schengen, mon vieux que Bazayadio. Pourquoi pas, Elo Jemouya, il y a les tout-puissants Zambé à Londres. Merci à Salon Biométrique Chaud des Shows. Il y a mon vieux Loua ou Michel et mon vieux Papi Mafuta Kitango, pourquoi pas Royal Kinalele, Maman Yambongo et Bélé, donc famille Malou, ainsi que la famille Mampaka qui nous suit de partout dans le monde. René Abiri est là pour vous, Lombado. Nous sommes de ces belles grandes émissions Vérité sa frontière. On a évité quelques messages et tout en cours, ou soit quelques informations dont vous en avez à annoncer à toutes les gens qui vous suivent partout dans le monde. Voilà. Changer d'identité. On va dire qu'ils ont sa carte d'électeur, on va comme un Vérité Watanabe. Voilà. Voilà.